notre dimension. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16. J'étais à Mila, Bazako, Kadesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage d'aide et émission. 16 mm. 16 mm.
Tobeti maboko makasi mpona bandeko na biso mongongo ya Afrika. Tobeta maboko makasi mpona mongongo ya Afrika. Mongongo ya Afrika, merci beaucoup. Tokotikela bango toujours bakotisa biso na oyo babongisaki mpona journée ya lelo. Kora mongongo ya Afrika bakombata basepeli na bino. Eza boye eza boye te. Merci beaucoup Kora mongongo ya Afrika. À vous. Ça c'est l'arrivée de notre secrétaire général Augustin Kabouya, Aka. Nous acclamons la présence de notre secrétaire général. Et donc on va célébrer chaque le 20. Le Rezali, première année, Otobandi en 2020. En 2021, donc le 20 septembre, Yogi Sigano Sorosaraya, qui est notre célébré en mot. Tant qu'on comme en 2022, il y a que tu célébrer en mot. Pourquoi tu commandes qu'on célébrer les 20 heures? Tu célébrer en mot pour l'instant où tu as dit ça n'a pas touché. Pouvoir, oh, le Rezali, si vous coloniez, soit comme ça, tu as dit ça n'a pas touché. Donc, on dit qu'il y a un mot, parce que tu sais que tu as parti politique, ton gouvernement va te bien. Il est pas se vivre. Oui, puis dans le moment où il y a son qui va tomber dans les fesses à la bâtiment, ma passe, vous voyez bien moi. Oui, puis ça va manquer rien que l'idée de fesses, rien que. Ce qu'on y a, on va nous dire rien que l'idée de fesses. C'est une manne à l'objet, on dit rien que l'idée de fesses. Quand il s'est en mode de vibration, 2023, l'Oba rien que l'idée de fesses. 2023. 2028, 2033, na 2030, na 2040 plutôt, tant qu'il y a ma voisin. 2040, 2050, 2100, na 2200, tant qu'il y a ma voisin. 2200, 2300. Balobi est sur à 3000 ans. Na 2500, petit que la banane wana. 2600, 2800, 3000 ans. Beta maboko makasi ti mukolo esa kozonga. Beta maboko makasi. Voilà. Oui, Gonzali na moment pour agrémenter. Voilà. Nous saluons la présence du secrétaire général Augustin Kabouya. Voilà, il est là. Entouré de la base. Voilà. Voilà comment il est aimé par son parti. La passe est en train de chanter à l'honneur de sa deuxième personnalité. C'est lui qui gère au quotidien. Lui le perso, Augustin Kabouya, Mwana Bouta. Voilà. Bandeko bazali pembeni ya secrétaire général bo batana podium wana teza muke. Voilà. Animation ya boyende ezalaka. Yango nde mpepesaka biso espoir. Tozalaka te tozoyemba boye tozala espoir ke tokozwaka na pouvoir oyo. Bazotuna biso bino bozala minuki te. Bango
bango baza na minduki bino bakozwa pouvoir toyebisi bango tokozwa pou tozotuna bango lelo tozwa yango tosimba minduki me tozwa pou tokotika yango te. IDPS viva! IDPS viva! Base Chiminyi viva! Bopesa ngana no matoi na liko loba loko moko. Bon, na longina yep sabino loko moko. Mukolo ya lelo eza mukolo munene. Mukolo ya lelo il faut honorer mémoire ya bandeko na biso batika biso na ba condition mutu nyonso ayebi. Nalingi discipline ezala. Nalingi discipline ezala. Tokani malamu. Soki réellement boza ko soutenir biso Lingomba IDPS na mokonzi mboka Son Excellence Félix Tshisekedi nalingi kimia ezala na kati na biso. Tokani malamu. Nakanisi bafinga kibiso ke toza parti ya bamilis. Bafinga kibiso ke toza parti ya baterroriste. Nalingi kimia ezala na kati na biso awa. Na kati na biso toza na batu oyo totindaki po bakende kosalela mboka musala ba soutenir mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi. Yango na kosenga mutu nyonso azala discipliné. Parmi nous, il y a des ministres, il y a des députés, il y a des mandataires. Il faut batouana ba se sentir à l'aise nanda kuna bango. Toyokani malam. Bobete la bango maboko makasi. Il faut esika basalaka. Baye bake bazalaka na famille munene. Famille wana IDPS. Tango bakendeki epa na bango, bayambaki bango na esengo. Eza boete. Il y a des conseillers principaux, tozana ba mandataires, ba ministres, ba députés nationaux et provinciaux. Batouana bisonde totindaki bango. Toyokani. Bobete la bango lisusu maboko makasi. O nyonso akozala na likambo akoloba biro nanga eza polele lelo toye awa tosangana. To commémorer ba martyr na biso. Bao basali kelelo bandeko na biso mususu bakende kosala pona koede mokonzi ya mboka na mboka. D'où par conséquent nalingi koyo eloko moko te. Toyokani malamu. Nalingi te osali likambo CG yo silikaka. Eloko ekotina ngana silika ekozala comportement négatif ya batu mususu. Toyokani? Oye. Toyokani malamu? Oye. Ok. Nakosenga bao bazobeta musique pour l'ambiance ya lelo ba continuer na msana bango. Merci mingi. Tobeteli secrétaire général Augustin Kabuya maboko bipai kozali.
Merci. Tobeti maboko mpona bandeko na biso po dibloke. Evekomuna papa tomoni yo bien na biso. Merci beaucoup. Son Excellence. Tobeti maboko mpona bandeko na biso po dibloke maboko makasi. Balobi lokwana mbela Félix Asako ya bazobanga nini? Nous saluons la présence de nos invités. Merci beaucoup. Nous saluons la présence d'Yamandeko Oyonso Baye ensemble pour commémorer Oyonso IDPC qui pour l'état de droit. Wana bandeko na biso bazali dans la manifestation Kobanda bakozala bien plus présenté na bandeko oyo nyonso bazali ba officiel baye au sein à parti. Alors balobi état de droit et poli mototé ça boyete oui oh nga mwana nan oh nga lekanan état de droit qui peut moto moto nyonso dans la CNIB Mibeko kokanga mutu nyonso maboko mpona bino moko maboko. Merci beaucoup Force du Progrès. Merci beaucoup. Merci aussi le national. Comme Batini va me pas Soso Kolela Résident Chile. Ouais, Jéricho Yamoba. Jéricho Yamoba. Au bandande l'histoire. Oh, combattant.
mboka excellence Félix Tshisekedi na ebonga oye azalelo eza cadeau moko batikala kofrire pa mutu moko te parce que ba image wana c'est tout un message o biso totie pona kolakisa na mokili mobimba ke IDPS eza parti ya ba milice te IDPS eza parti ya ba martyr bato bakufaki pona changement ekota na mboka a partir ya makambo wana nde lelo tozana ba ministre tozana ba député tozana ba mandataire tozana ba animateur ya ba institution na mutoki o ya biso makila o etangamaki nde biso tozwi place nyonso wana eza cadeau bapesi biso te. D'où par conséquent nos députés nationaux, provinciaux, les ministres, les mandataires doivent se sentir qu'ils sont dans leur maison. Toyokani bobete la bango maboko makasi nalingi désordre moko ebima awate. Toyokani malam nalingi bolo balisusu teko bino bomona bi secrétaire général alingi abunda te naza combattant ndenge moko na bino. Toyokani bo toucher ba ministre na biso ba député na biso ba mandataire il faut ba se sentir que baye na ndaku na bango biso nde totinda bango côté bazali. Toyokani toyokani malamu bobetela bango maboko makasi bokendeke na ndenge na bino soki bolingi bayamba bino boya napesa bino hors de mission bokende bakoyamba bino. Toyokani toyokani malamu eza wenze teke yo na muki kaka o nake kotoke na ndako ya ministre akoyamba yo te akotuna secrétaire général atindi yo ou bien président parti atindi yo. Toyokani malamu bobetela bango maboko makasi. Ok, ça va. Merci beaucoup, mon secrétaire général. Le message est commis. Je pense que Libota Oyo Bazalia wa Balandio et puis Bakosale la Yango. Maboko pour la mise à mort, combattant, Maboko pour la mise à mort. Vraiment, nous sommes du Kobo Sana Mukolo ya Lelote et dans le 20 septembre. Mukolo Moko, Nakati ya rassemblement. Salaki Mokolo Moko, Nakati ya rassemblement. Koba Yotanaki.
babengaka biso balike dipogre bazoyo dipogreso babengaka biso balike dipogre bazoyo dipogreso babengaka biso balike dekongo bazoyo dipogre babengaka biso balike chetome chinege bazoyo dipogreso babengaka biso balike Babengaka biso balike dipogre, seja kabuya,
Maintenant, nous voulons recevoir. Maintenant, nous voulons recevoir. Nous voulons recevoir maintenant. Voilà. Tozo senga nde penza système ya lisu likolo ya lisu. Tolobi lisu likolo ya nini? Maintenant nous voulons recevoir le président du parti à la personne de Jean-Marc Kaboudi, le président du parti. Le président du parti, Jean-Marc Kaboudi, 520 gigas. Président Nabiso Aïe à partir Jean-Marc Kaboudi 520 gigas. Wana tokosenga mipai tozali. Toza koselema tozoyamba président Nabiso na acclamation. Merci beaucoup. Tozoyamba président. Tozoyamba président du parti. Adosala entraîne et tozoyamba na maboko makasi. Président du parti Jean-Marc Kaboudi. Voici notre dimension, les Congolais, voici votre agence, avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm, papa na Kevin, agence 16, j'étais à Mila, Bazako, Kadesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire,